héritier lobby na génération na bango ya sika na jeune génération na bango mibale na falinde babeta palais des congrès. Il a raison. Pourquoi? Parce que surtout on pendant la réalité musique falinde héritier to découvrir bango na 2000 et en 2001 et en 2002 parce que fallait tant à côté quartier latin premier album na bango je me rappelle na quartier latin c'était Force des frappes. Non, c'était oui, Force des frappes. C'était en 2000 après droit des veto. Héritier Watanabe album n'a pas liboso au biso to yebela ki na wenge musique à maison mère. Izaki na ba 2000 2001. Mais le nom m'a échappé. Ce qu'on fait rigola. Aza artiste ya 1900. Pourquoi? Parce que Wenge et Panzani na 1997. Avant dissolution ya Wenge, Ferregola était déjà dans Wenge. Il fréquentait les grands de la musique. Il a même fréquenté Koffi Olomide. N'était ce beau se rappeler Koffi Olobaka ayokaka Ferre na Imka a Bengisakaye à Kota quartier latin bango bake poto Ferre atikali kokota Wenge musica bon chic bon genre 4x4. Donc c'était avant la dissolution 1997. Donc place wana na moni place morotenga na ko vouloir hériter. À ça les références c'est ba musicien au baïba bango na ba 2000 ans. Ah na ba 2000. Ferregola aza musicien en 1900. Donc ceux qui wenge kabona en 1997, Ferre déjà ba 94, ba 95, 96, il avait déjà intégré Wenge. Donc aza génération la bangote. Il y a un musicien en 1900. Bon, il y a un musicien en 2000. Donc, n'a clarifié point wana. Et puis, Bino Batoba qui fait le qui configuration 8000 à 5000 places. Awa Siko ya Faris Stade de France. Il y a les D. Producteur Yemoko. A lobby à sa publication ya Sika. On n'a pas de ajustement à podium de suite ba placer mon année. Bon, il faut faire configuration à combien? Pour bande que nous, à configuration 70 000. Bon, on a 70 000, on a 80 000. Il commence à 100 000. Bon, bah, c'est sold out, ton 10 000. Mais ce que tout le monde a billet, sur ce qu'on a épuisé, ça randambo. Moitié ba billet, ils épuisé, moitié tirali. Mais on sold out. Billet, ils a polé, il y a Stade de France, il y a les D. Va placer les billets vides. Bon, il y a une configuration, fallait dire qu'il y a combien? Parce que si vous avez la soupongité, chaque jour, vous avez célébrer sur une mission, que vous avez qui ont fait là, à une configuration, bah, monsieur, à une configuration 11 000, bah, monsieur, à 8 000. Mais, bah, pas côté, bah, son billet, bah, t'es bien 5 000, et comme 6 000, t'es. Actif de l'État, on a fait la bête, 6 000. Yolo, a y a la biso, bah, à côté, na concert, à y non, Fergola, attendu ça, qui va te na carte plein, bah, tu vas qui paye les bandes. Mais, quoi, ça, la statistique, t'es pour, Yé, azane organisateur événement, azape ni bureau artiste pour azo ba statistique vrai. Mais bien sûr quoi boye ba makamboana. Tout ça na pour ça bosembo. Comment fait-il beaucoup commis sold out, beaucoup commis complet. Après 2 mois après, 3 mois après ou non, ils soit complété, ba place ils ont monana. Donc le kuta boye na mona musique. Musique beaucoup de c'est le kuta. Et c'est grâce à Ferregola Lelo. Banda Dida Sarena. Tina akora arena neto ko découvrir kino. Boko sakabiso. Pour sali construction carrière na bino likolo ba lokuta moko internationaux. Ok bozoli na boko sa congolais. Album yango ne bimi. Bobimbi banzembo ya bato akala. Bozala banzembo asika boyina mote uyimba. Ba mélodie ya bato akala. Ba parole, ils ont battu ba parole, ba tokala ba texte boyimbi. Mais vous avez la moto le kino biso tout le monde sabino non. Bo tourner clip na Wizkid na zuna on atali le rotena okipe nzembote. Mais na TikTok ande na zoyoka yoka ba extrait na zoka na TikTok. Na zomiyo ke la mawa. Ba déjà ba ndoko yako ko zongi sala a pitié zate po balanda album na bino ba fanatique na bino. Bon heureusement la kwanga Spotify na ngeza faire na faire. Bien sûr, na linga fabrication mo ke linga déplique mais na beta ba on Spotify na ngati. Mais siko na TikTok to zuyo ka ndenge ba fanatique na yomoko. Ba zuzongi sa ba retour kino album o simbité ba nzembo to zuyo ka te.
Et comme même que non, vous en avez possible de musique à variété française. Musique au beat, ils ont été sous la variété française. C'est-à-dire que tant on fait le bar en 2017, qui non, l'album urbain, le blog wana, ils ont bien. Mais ils ont pas côté mais ba congolais. Azoa qui 5 ans à fandi, avant de quoi prendre sol française. Aïe écoute ba musique ba français 2010 2020 20 ba la moko moni, aïe la biso regarde moi. Nazaza fan ya nzembo wana ba K-Black ba Chili ba Gims bazaki ba fan ya nzembo regarde moi ba postango bozoyoka diska fera marka ayeli biso nzembo bibale pyroman wana fergulek na métissage ayembi ki babindele na kati akotisi seben na kati zouk na kati rumba na kati ndombolo trap na kati mais fergula yaki nango to fera zo quelqu'un dit boy bimio na soyel biso amour illusoire na bandoto nanga esina dessine mobali nanga tena ye chocolat café taille mannequin na prénommé ma douceur sucrée mon émir éternel Yahweh salelanga miracle pour naye baye. C'est un amour étrange, un amour qui ne vit que dans ma tête, un amour illusoire qui m'apporte aux anges. Nayoka baloba, les spirituels attirent les physiques, naboiba critique, ndotonanga sans polémique. Feri wana, azako yimba bongo, ngapi na yimbi feri, mais eloki na ngeza ukangamate. Ok na RFI, en tant que numéro 1 ya musique congolaise. Ozo interpréter nzembo, ozo kangi longi, okangi libumu, do concentré. Mais bayemba bongo tengana za kutu chanteur te. Bomoni mo exercice na sali ya nani ya amour illusoire. C'est comme ça. Musique est bloquée en nature, les automatiques. Mais c'est comme ça musique forcing. Pour bola que ça va toki boye bi koleka. Mais c'est comme monde est comme musique bino. Et puis bino na libunga. Bokomi na suka mboka misiki komi kosanza bino tika bango basangana baza lebele tellement Fergola il est au top yango bazwa envie yango bazobundisa ye aya bakanaki Fergola ko réussir na vite mais Fergola a réussir bakanaki Fergola ko sala wa mutu ete mais Fergola sala ya mutu ya bakanaki suki Fergola ndaza le dernier mais c'est ko faire surprendre bango aleki bango tout de l'autre côté Dikobi le Lazarien Fourlane Alliance, Benisi Banzembo, a copié Banzembo ba Congolais, a copié Banzembo ba Ivoirien, a copié Banzembo ba Français. Album montoyo on a TikTok ba comme ko regretter. Donc album bimi ezana ba ko bien, mais tellement ba trop baza soifé na lokuta, bazo nge ba ko distraire ba. Mais toujours ko Banzembo toyo kakala. La nuit c'est la nuit, on quer rendez-vous au programme, on quer rendez-vous. Nzembo na a répété en mususu. Nzembo a battu en 2005, a en 2020, c'est 20 ans après. A reprendre regardez que bazalaki, note nangoy, façon ko yembela nango, a modifier le côté. A question na télévision, motazo yemba elongi. Papa, olo ba kuza grave, za numéro 1, numéro 1. Je le promets. Okomo yemba bongo. Elonge komi kubuka petit ndule bowele la kawana bobundisa feri bokele ba plateau télévision bozo kokate RFI na fera kindaka na mbetengi ayimba banzembo baya wana regarde moi ba goldisia na bino na ya na kisasa gizma wote na feri ayimba na rebo feri ayimba regarde moi na guitare nzembo bayimba na symphonie mi fremba na guitare ba beti siko babeti les guitares a interprété nzembo na regarde moi musique yo Mario na bambio Mario voix ezokima ezokauka akondi pe awa bosiko concert alede na letro kozala ndenge nini totala kuna bobilletterie susu ezongi alede producteur ya bisusu ono mpona baajustement baplace emona lisusu botika kokosa bato ya Fergola ezaka mambo ajustement te tomoni bolokite bolobela tolobaki na bino kokende libiso eza kokoma te